députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue messieurs et dames. Bandeko Balandia, Masolona député Mbote Nabino. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle Borolanda Biso. Bipa Inyon Soto Bozwami. Boye Imalamu na rendez-vous na biso ba patriote. Bipa yo pito mekampe ko solola. Makamambo kanabiso. Masolona député. Moutou ya Constant Moutamba bache yango wapi. Après avoir annoncé des poursuites contre Joseph Kabila Kabange, c'est maintenant qu'on cherche la tête de Constant Moutamba. Ou bien c'est Fachi lui-même qui s'est décidé d'avoir la tête de Constant Moutamba. Masolona député Bandekonanga, église de réveil, confession religieuse d'une manière générale, très engagée, baza peine à front spirituel, baza kobunda. Pesi biso rendez-vous quand? Bokozo ba détail. Kuna bokomona évêque Pascal Mukuna, évêque Dodo Kamba, archevêque Ankenza Mwanambo. Okomona même l'église catholique baza invité mais bakokutana wapi pe quand? Masolona député mais pona nini bakokutana. Pourquoi pendant cette période ba musiciens nyo surtout bakozala banani bakozala na milulu yango pe bakoloba nini? Masolona député Bandekonanga, Joseph Kabila Kabange à Goma, qui dit l'église pour ou contre tokomi wapi? Masolona député Félix Tshisekedi Tshilombo aza koloba nini pour na évolution ya makambo yango? Accord RDC États-Unis, makambo ya Basadek, nous en sommes où? C'est avec le révérend pasteur, il est aussi chantre de l'Éternel, prédicateur de l'Évangile, Mike Flore Moulumba, qui, pendant un temps, s'était décidé de pouvoir servir Dieu, en tout cas, n'a côté à ministère, côté à, parce qu'il a chanté, il est connu comme un grand chantre de renommée, surtout du côté gospel, mais depuis un temps, Nzamba Bengiye, pour qu'il le serve, na chair, raté à Sikoyo, Sango Nzambe. Papa Mike, Mbote na ope boye malamu pour la première fois dans Masolona député. Bonjour Arsène, bonjour Mbote. Les téléspectateurs baza ebele ezamba liboso balanda on a plateau ils allaient souvent de ko Eliezer mais comme appelle ça biso ndingi salobi soko na rosalate boyambela ngai bato ndeto yambi bino lelo de Masolona député une valeur ajoutée na médias congolais ou bien comme il sous le rôle à charge pour ba médias comme ebela. Non, Masolona député eza provision. Provision mobimba. OK. Oui, ezali kosunga peuple congolais. Ozomona soki ozo salela mboka et que oza na discernement, oza na orientation ko te pa na nzambe. Très bien. C'est-à-dire oko banda ko créer ba biloko tozo benga provision pour na peuple na biso. Masolona député eza provision mobimba. Eza eloko nzamba pesi inspiration na mutu na honorable Eliezer et puis batebele mboka na biso ba congolais bazo profiter mingi pour na kozwa et surtout spécialité nango eza ba information ezali fiable eza lokutate eza ya solo c'est que so mutu aza branché azo landa masolo na député azo zwa ba information eza na source ata so mutu achetembe lelo après un temps akomona ke masolo wana we lo bamaki awa eza rango ya solo. Netini papa Mike parce que Maramboise belé il y a boire et à manger, les gens pensent que Masolona député le rôle à émission mora polémique qui Kadio Chegomo les kana minga ce que landi l'intervention il y a honorable Eliezer na batant passé na l'air sala union sacrée ayebisa que chef de l'état a ça l'attention mingi. Très bien parce que batebele bazana deux faces. Aloba makambo kala batonet bazate bato bazo ba sekisaye ba la kisake balingiye tout ça mais azala akeba angele ndenge tolobaka ibana biso alors makambo wana lobango kala lelo tozomona biloko wana ezo salema ozo comprendre mais les rando le biloko wana ezana ba mususu bakanisa ki azokosa
il y a des choses qu'il a prédit automoni bilokwana et kokisami. Très bien. Alors nous n'avons pas le temps de venir étaler tout ici, mais nous demandons juste au peuple congolais d'être vigilant et puis kolanda information na source. Voilà. Surtout Masolona député. En tout cas, merci beaucoup, Papa Mike. Ça, c'est vrai ce que Papa Mike dit. Ils solo. Ceux qui ont l'équipe, mais quand même, on reçoit information pour nous réaliser à l'obaki, il y a un peu de stress. Oh, balingi babo mafachi, il y a côté qui l'angaï bas stress. Il y a zéro somba. Alors, Papa Mike, avant de côté na mozindo ya Masolona biso to loba, aux ali Congola par entière, au théâtre na Congo. Yo muto yebisaka ngai na émission pour na parafaka makamwa na mingi. Bato na ebisaka bato na tranche malheureusement oye koya herbo komi na réalité à Kinshasa to sepeli to mbabino na Masolona député alors qu'il fallait bolika na tranche pour na kosolo na bakino oyebisaka ngai na son de Gamaliel à l'époque que jour moko kenda koyemba na Rwanda kenda koyemba oyoki bazo sambela neti ke nzamba pesa bango ebron na bango mboka na biso Congo eza le rôle ebron na nzamba pesa bango osiliki au bomena contrat na mbongo na bango le bina tiki nyonso na longwe na kei. Mais oui, parce que ceux qui yo mongo zawana ozoka muto azo sambela azo sambela pendant l'église azo loba nzambe pesa biso ebron na bango eza mboka na biso Kivu na biso eza est na biso donc Goma na biso le kango c'est que azo le kango biso ngai nazala mombu ya mutu wana ozo niveau wana c'est que toza bandekete toza bamboate toza banyamate pour que peuple moroboye et à quoi sujetir biso et puis to kanga maboko vraiment c'est pas normal. Mais moto eza kopela mingi on dit même l'église est infiltrée. Moto eza kopela mon frère nazo ebisayo tant ya nzambe c'est koki pona mboko. Comment? Mais oui. Tant ya nzambe et c'est koki pona mboko parce que comme on a niveau à Bitumba comme on a place to outil depuis Fachi azwa pouvoir na place to zalelo et belé à Bitumba ou et Télémi et ce qui me fait mal même les gens oyo basali bango confiance makasi tu te rends compte que batouana baza infiltré baza démon. C'est-à-dire niveau ya Bitumba automoni na mboko yo to linga to perdre data président na biso vraiment to perdre data batu ya minene na katambora na biso mais comme type place toza awa c'est que le Seigneur est en train de nous secourir. Si les temps de Dieu sonne dans la vie de quelqu'un, si les temps de Dieu sonne dans un pays, Dieu va faire de son mieux pour sortir ce peuple-là de l'impasse. Dieu va faire mata bakita ba corrompre batu batu ba na bilongi be balé batu ba infiltrer ba militaire na biso ba sala. Mais comme le Dieu, le maître suprême, il est au-dessus de nous tous. Azo monana ba complot o bazo signé na se amai azo monana nyonso tuzo tombola miso pa na nzambe wana parce que yende azo pesa solution na mam nyonso. Je sais que c'est le temps de Dieu, le Seigneur qui est au ciel. Il va nous donner les chemins. Papa Mike, vous êtes du côté de l'église. C'est quoi votre appui? Bozana Fronini. Pour nous kolongola mboka na biso parce que ce que vous dites là c'est vrai. Mais egosa les mandé nini. Mais je te dis aux hommes makambo ezo le kana. J'ai béni le Seigneur pour évêque Jibaya Mapia. OK. Aux hommes parce que député na biso au baza honnête bazo bunda la mboka diplomatie à chef de l'état ezo bunda la mboka. Très bien. Tu vois mais wana azo kende souvent nani ambassadrice na biso nani ministre ya nani affaires étrangères Thérèse Kaikwamba wanière Kaikwamba. Ouais. Mais tu vois tous na batuneti ba mama wana wazo kende na ba réunion ya ba sommet à minene azo sala quand même quelque chose azo lo bape makambu ezo convaincre batu ozomona c'est-à-dire niveau ya batu oyo nzamba pesi bwanya na mayele pona kolobela mboka so tali bien et ça komata très bien entre autres oyo bazo créer ba problème notre Constant Mutamba Constant Mutamba na dossier à 39 millions mais l'obéli na ye mais l'obéli
naïe. Je vous comprends. Très constant, les lobbies naïe. C'est-à-dire, il attaque, s'il faut attaquer, il dit la chose telle qu'elle est, malgré Bitumba. Mais tu verras que Dieu est en train de susciter des gens, Oyo Bakuki, côté les mains, kotombola mungongo, pour défendre Mboka. Ndena yango, toye awa. Pour ce peuple congolais. Que l'église des réveils, Kambami, na l'archevêque et Jebaya Mapia, Bakangi Mabo côté. Très bien. Bafandi na CT, sensibiliser. C'est quand l'église des réveils avec toutes les confessions religieuses. Donc, Bakimbangistes, Musulmans, Catholiques, ICC. Oui, Batoyo, Batutu, Basambelaka, Zambela Bango. C'est-à-dire, to bengisi Batouana Nyonso, l'esplanade il a parlé du peuple, lobby samedi à partir de 8h. Ok. Pour na kotombo la Nzambe, pour na kobele la Nzambe. Et ça Nzambe moko na yembi. Abi midango si la kate. Maya se komi mo mesano. Yango na zui e kateli. Mon frère, attends. Luka elongi na yo. Papa, biloko soke leki mungwa. C'est papa, ba rolia mota? Oui. C'est-à-dire ezala ba makamsusu et comme il a niveau yake, ça inadmissible. Vraiment. C'est-à-dire iloko e komi sko e komi bololo nango leki makasi. Omoni bato ba geraka sukali na nzoto na bango ba menaka bololo mais ça na niveau mo bololo oya komata makasi yake ou m'équipe na bobi non oyo penana ko melangote osomona c'est-à-dire niveau ya désordre to mona na mboka na biso niveau ya ke mututu a commis chef mututu a commis na loba mututu a commis c'est-à-dire mboka commis donc groupe ba tumoro ba bi ke bangonde bana pouvoir sur le Congolais on dirait mazakala c'est-à-dire comme on dirait ceux qui et le romo on dirait le pang ba kombolité et ça sens yango ba chrétien ba une décision il y aura des musiciens il y aura des pasteurs il y aura beaucoup de gens qui seront des évêques il y aura des politiciens au balingaka nzambe au bayebike au-delà ya ba titre na bango au-delà ya connaissance au-delà ya expertise au-delà ya diplomatie na bango au-delà il y a expérience bazanango il y a un Dieu qui chapeaute les vies des gens. Très bien. Il y a un Dieu qui existe. Mais à Rosalawana, à partir de 8h, de Rosala Ndinga, c'est-à-dire que tu entourer l'évêque Jeba Mapia, ainsi que tous les hommes de Dieu, l'évêque Nestor, pour que tu tombes dans Nzambe, tout le que l'on tu es Nzambe, Ninyango, et si la kate. Basangani Basali, Makita. Basali Miango, Bali Moussa, Congo. Babosani Oazakati na Congo. Azanzambe ya makasi bitumba oyo yanga eza ya nzambe bitumba Congo eza nzambe ye nzambe wana nde tozokende luka lobby à partir ya 8h l'esplanade ya palais du peuple toyebisa nzambe nzambe akita à défendre bato le roi Bélizer Ntambwe à défendre bato le roi Bamutamba à défendre bato le roi président Fachi c'est-à-dire bato oyo balingi mboka na bango bato baza prêt ya ko sacrifier nzoto dire la vérité. C'est-à-dire au télémi na parlementaire la lobby wana au télémi yo moko na parlement aux autres défendre aux autres loba c'est-à-dire au vu de tout le monde vérité o eza na makambu ata soki bazo contester ata bazo boya mais tu acceptes de risquer même ta propre vie pour la défendre la vérité risquer de perdre même ton honneur c'est-à-dire tu acceptes de perdre même tes valeurs na bato bazo reconnaître c'est-à-dire maloba ozoloba wana te ou bien bato baza na mitema mabe na mitema na bango mabe o bakoki ko comprendre mabe makambo zoloba c'est tu acceptes de perdre tout ça mais pour sauver ton pays. Très bien mon frère. Alors c'est des loko zo même biso awa j'invite tout le monde bana nzambe nyonso place aux soki aux congolais so lingi mboka na yo lobby samedi ça l'effort zo transport na yo zo moto c'est-à-dire que ça parlait du peuple wana des bandes wana tondisa wana to bele la nzambe to sambela nzambe pour que nzambe apesa makasi na mboka. Alors c'est quoi sambela c'est bien nzambe ali bosote bo sambela bo sangana en équipe pour na sambela mais apparemment il y a pas de changement. C'est quoi la particularité à prière à lobby? Oyebi to na c'est le romoko. Moto ko za diplôme lelo. Omoni ake ko luka musala azuite avanda landa kote abo luka musala te lobi okende de susu luka entreprise mususu
Pourquoi? Parce que un jour mikolo nyonso ezamenge mon côté. Je pense que prière na biso à lobby particularité nango. Et ça d'abord ba bengisi ba patriote. Ozomona. C'est-à-dire mutu nyonso wazana makila oyo. Ya mboka oyo. Wa melaka mupepe ya Congo. Wa melaka mupepe ya Congo. Mutu amona ka Congo lo kwa mama na ye. Mutu wana ndeto bengisi lobby. La deuxième des choses. Esther, elle était reine. Mais Esther, l'air bazui bitumba. L'air na mana linga boma bango. Esther en tant que femme du roi. Azaki na permission te ya kokende chaque jour et pas mokonzi. Mais Esther, elle a pris le courage de risquer. Lobby, tout risqué. Tout ce qui n'est pas en Zambie, malgré tout. Ok. C'est-à-dire, Abi, lobby qu'on a biso, victoire nabiso et longue nabiso, et compte en la prière. C'est-à-dire, particularité, il y a Mibali, il y a le sambo wana, et ça le sambo, il y a bateau baza sincère devant Dieu. Okay. C'est pour la première fois où un président de la République a attaqué son ennemi en face. Je te dis la vérité. Sans gêne ni complexe, il dit la vérité. Sans complexe, il est déterminé. C'est pour la première fois. Et puis, comme nous venons de voir l'ennemi du Congo, c'est que Bato Bazo Kendeko Sambe le lobby, ce sont des gens qui sont sincères devant Dieu. Ok. Tu vois, n'est-ce pas? Très bien. C'est-à-dire, deuxième volet, la sincérité à l'ité. Esther à lobby, to kende, à Epsi Mardoché, regrouper les gens, ba kende na prière, ba gêner, pour na kosambe la pour liwa yate. Bato ba kufi mingi. Vraiment. Toujours kende lobby, particularité ami baleza, sincérité du cœur. Bato bazo kende wana, ce ne sont pas des hypocrites. Et ça, bato bilongimi balete, ce sont des gens au bazar sur na mito na bango ba yebi, ba identifier déjà gangrène, ba identifier déjà problème, problème. Tu vois, c'est qui s'est caché na se, où ezaki bombama na se, bato wana nde tozo kende lobby na mito na biso to yebike tozo kende ressemble pona likambu tel. Okay. Ce qui est prière de combat, to yebi bisikani ni ya kobeta munduki. Ce qui est prière ya supplication, to yebi lokulina, so za bato seigneur to sambele na nzambe, ba kosta mutamba wana. Parce que nazo bisayo. Très bien. Nazo bisayo. Jeunesse ya Congo. Elingi Eliezer Ntambwe. Ok. Jeunesse, un jour, Eliezer a attaqué Awa, a attaqué ma politicien, mon groupe, regroupement mon politique. A attaqué ma télémi, la passage de mission. Tout ce qui wapi. Tout ce qui wapi n'a pas mis sur le baki. En tout cas. Nous sur le baki, on a battu attaqué. Donc, comme on a battu, moko, azo rejoindre. Nani, bazo rejoindre Nanga. Bazo rejoindre. Oui. Bazo kende sans gêne, bazo kende na bango. Je te jure. C'est tout ça dans Mbokani. C'est-à-dire, l'obi to ressemble la batouana. Batou oyo, oto kobenga ba voyant. Bato bako mona makambo avant ya. Donc bilenge oyo bazana venir. Venir à Congo. Oui. To sambeli pona batu netwana. To sambeli pona batu neti ba Constant Mutamba. To sambeli pona maman on a tangi comme on a. Maman Thérèse Kaikwamba Wanière. Ce sont des gens o esengeli to bonzela nzambe. To nzambe o za richesse à Congo. Il faut nzambe battre la batoyo. Batoyo eza lokola banzela oyo koleka pona ko sauver bana na biso bazoya. Très bien. Ba papa na biso ba koko na biso ba kufi Congo ezaka ya kokufa. Ba papa na biso ba kufi batiki. Imagine toi na zoleka na zongi Paris na kei et pas na biso kuna na mboshe mai. Oui. Na kutie pa na biso batie makadam. Vous aurez mon azul ça. Oui. Batie makadam, batie lampadaire. Lampadaire. Mais imagine-toi, n'a pas dit qu'on raisonner. Jour papa n'a pas somme le pan oiseau ton anda ko. Na nzela na ye, tinenga kufi. Kaka matiti ndezaki wana. Na zelu ndezaki wana, nzela za kaka ya zelu ba ravin liboso. Wana siko soki elange koti papa wana mayanze bandi. Akufi amoni beauté te ya esika sombaki. Oui. C'est que ce qui m'a camoué ça, la macana, tant métier, à 18 ans, il y a ancien président. Alinga qui peut rêver, alinga qui a mon épée, mon poteau moro, il est oui. C'est que Bako, on a biso, Bakofi, Mboka Kaya, Kofi. Ba papa na biso, Bakofi, Batiki Mboka Boy. Les lobbies sont morts, on a Mboka Wana.
tozo monaka ba désordre c'est que bana na biso pe ba koya ba kokola ndenge bazo kolona ba kuta pe c'est-à-dire on dirait une certaine malédiction. Partout où yon zamba telemisi, ba jeune politicien oyo, ba ko sungambo kanabiso, ok, tokende liboso. Yango tozo kende na prière lobby samedi, tokende roloke lokanzambe et longanzambe pour que ce que les hommes n'arrivent pas à faire. Oui. Dieu est capable. Est capable de le faire. Waouh, ça c'est fort. Mutu oyo munduki ekoko simbate. Nzambe, loboko nzambe. Ekoko simba mutuana. Bema eutaki pa na nzambe. Ata na pongi. Nzamba ko simba zolo mutuana. Nzamba ko sala ba makambo elekeli batu. Tozolo ba mingi mais justice ya solo. Waouh, ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Papa Mike, je ne sais même pas encore beaucoup vous retenir parce que le bignon. Donc le bignon, donc Maramounion, aux anneaux clairs, au bout de gauche droite, vous avez dit ce qui est vrai. Mais Papa Mike, je voulais quand même profiter de ces moments, comme fait artiste belé, soit Sali Nzambe Belo Bayaka Awana Plateau. Là où vous êtes, j'ai reçu Papa Ijibaya Mapia. Après vous, il y aura évêque Pascal Moukouna qui sera là d'ici à 16h. Il sera là-bas. Je pense que Yozokota avant, Ozo précédé avec Pascal Moukouna, Ozoko précédé Papa Benjamin Kayombo. Mais les lots, il y a beaucoup de familles qui sont restées pauvres. Ba perdre nyons, tous en état na goma. Bandekona ba koroya milolo a lobité. Baza bloqué. Mais en passant ba kutaina Papa Mike na télévision. Moi na moko papa akufi maman akufi, atikali moko elle n'a que 11 ans. Une fille. Déjà ba vie ba si ba abusé na ye na minito, ba abusé na ye. Maman moko pe babomi mobile, babomi na bana tikali ye moko ba violer pe lisusu. Aza lisusu na elengi vite. Mais en passant zo kutana na Papa Mike Flore na télévision. Message ne kozala nini. Nloyembo nini rokuko ko betele ata na voir quelques secondes. Après au PCA conseil, au PCA motivation et ko PCA espoir. Ya ko lika lisusu ke lobby nzamba kokyo sala encore. Naye asopi motema oyangai nakati ya losambo soni oyo ekobomanga te Yesu maladi oyo ekobomanga te Yesu bitumba oyo ekobomanga te Yesu situation oyo ekobomanga te Yesu Yahweh basangani basali makita basali bango po balimwisanga babosani oyo azakati nanga azali nzambe ya makasi bitumba oyo ngai eza ya ye esimbi ngai esimbi Yesu bitumba oyo eza yanga te Ezaya yo Yesu nazobisa muto azolanda na Goma nazobisa muto azolanda na Bukavu nazobisa muto azolanda na Ituri bitumba oyo ezaya yo te bitumba oyo ezaya Yesu bitumbe salemi kuna bato bakufi be yo tikali na bomoyo komba eye masase betami bato bakufi nzala ba violer batu bazo banzete bazo kotsa batu misunezo bima makilezo tanga muto azo sale loko wana zana motema mais eloko azoyo kana motema na ye ekeseni na oyo muto azo sala mabe azoyoka nazo ebisa place oza nzamba zakaka moko bazami balete muto ozala nzamba vina yote nazo ebisa yo lola et la souffrance aux hommes mais je vais te dire une chose. Christ répond à une personne dans la Bible, répond à cette femme, dit tout est possible à celui qui croit. Ce que tu vois aujourd'hui est différent de ce que tu verras demain. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a le temps de souffrir, il y a aussi le temps de se réjouir. La joie qui t'est amputée, la joie qu'on t'a ravi, retient une chose. Qu'un Dieu existe, lui le créateur des opportunités. Nzamba Lola, Azoka, Malobebimina Munokonanga, les changements, c'est pour bientôt. Merci beaucoup, les changements c'est pour bientôt. Ezali bongo malobaya Moussala Nzambe, le révérend pasteur Mike Flore Moulumba.
bande konanga tokomi na suka mais rendez-vous ezaka moko mokolo ya lobby déjà na butu awa oza mama oza na Kinshasa awa banda déjà ko yembela ko yebisa nzambe maloba nzamba a inspiré yo maloba ozala direct que ça ne soit pas que okomi liboso nzambe okomi koluka maloba ya koluka nzamba peso maloba mama nde mutu baloba kana chiluba kayande kimpankele ba mama allons-y lobby na esplanade à Palais du Peuple. Papa Mike a déjà parlé. Papa Ijiba en avait déjà parlé. Évêque Pascal Moukouna en parlera. Papa José Zita en parlera. C'est-à-dire, tout ça, Papa Mike a dit, lobby, il y a une particularité, mais ce que j'ai aimé est que déjà, Nzamba si a pessi révélation et si on va attaquer la maladie. Ça sera pour demain à partir de 8h. 2 heures du temps dans la présence de Dieu. Et le ciel va s'ouvrir. Comme dit la Bible, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai de sa prière. En tout cas, Tokutani Mokolo ya lobby avec d'autres invités et qui mène à Mabota Nabino. Ciao. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.